Solo la vérité. Le faire à Zobeta Kuna, il y a des rageux concerts à faire. Il fallait que le morceau de musique et l'ingi soute beau force à rater. Na bafle to kanze mo la cause na habite soki nzembo nzembo na bafle za to beta nzembo wera to tika batika ba japon pa mako uza muni to lo barate donc eloko zo bomi ngwana faire azo zonga sima pour ngwana te héritier du place na eloko agia pour place on de sekeia na okité héritier place à faire ça zo ki on kala pour fala za la place na ye oza yemoko après dans ndenge na nga ko héritier muta na simane do faire bien za na fa bunda pour concert fa keba et il y a le karaté il y a un moni même so talibien qui sinjo rayaki et ninge sukulaye oui biso on peut ça ba réponse sur bongo pour bozo bato ba ko lembisa ye pour falita nga ko lobako nebi ka beta bato beta blom so beta ka ko beta on te ma beta on po kande leki pour bato ba lekisi avanda na ye na ba répétition la taper basket na ngai wana bossa na ngote concert ba premier voyage na bango ba ka wera le la ngaka na ville du dans la faire loka la ti ngote PC basket nga basket na zo ngo sika wera bondelanga na concert pas de plan wera so sikate ba ko peso plan mo be simso na touche c'était Dadi Mola avec qui c'était Dadi Mola mais Dadi Mola héritier na bi que héritier ba travailler héritier pour na Dadi Mola à voyager wana ibsa ko Dadi Mola wana donc moni siko fallait za bongo na ba héritier mais ferré conseil ne peut pas aussi il aime aussi mateka pour na yemoko aza okangama na ba ça embêter faut que na combat vous avez mis les cas fali pour pana banana les 8 ans fali na banana iso simbara tezo simbate yo en tant que grand frère ya fali ni nezo le kana famille ya fali voilà ba question mais so uzabina mobali mabela nkolo ne mobenga mabela nkolo soki apola jamais bona boye zonga ka mission le bas comme on l'a Jordan a dit bien que tant nyonso sali na hôpital ba kisi nyonso ekoti na nzoto na yo ouais ba tant nyonso mutu na yo ekomi na ba problème mutu nanga ouais oza mutu il faut mona ba psychologue c'est Léo aza musicien ya maison azala ka maison mère azala sous musicien azali azala sous musicien c'est le aza musicien ndabimisi combien ça c'est yango telemila mo point oui bi que oza parmi bateau batonga afali parmi bateau atonga afali so bazo compter bango yo za kati oui biso babunda na plateau ba beta na plateau na o bambo kombo oui bi que te na so no bien oza plateau télévision naza la mettre mon pour faire la calme pena makumba dans la pomme na été asale mission mo boye akoti li kam na été o so kameti mbola ninga lobaki na mutu sa kenda ki neto zongse quand même que mettre ma bouche o so lobaki na ngai enga o lekate na sali le côté à part fali ni na tonti wana mutu ma tonti wana zate na ba congolais pe mutu akende pe kuna azata betango est-ce fali garder ba relation bien na yo ti le si o regeta muke ke place oyo be 50 azali eza place oyo fozala non fallait en porter parole parce que aza nzambe pour porter parole de bazala kana mingi ba na kisi hein on va porter parole mingi bazala kana pour na omna eza na descendant on va porter parole mingi ba na kisi o bazawana o asimbi kisi orchestre o azana kisi yemoko pour ça qui porte parole Solo la vérité. Solo la vérité. Je reçois partout besoin d'un abisso grâce à 3 fois W Solo la vérité. Solo la vérité, émission Greco où est toujours présenté par David Mombele M6 Kosi Nayuda. Nangana pe sababone nyonso ya Solo la vérité. Merci. Bienvenue naza nabino ensemble. Oyo asabone te o azota la biso na banda ku partout. O alingaka David Mombele M6 Kosi Nayuda erangoyo s'abonner pour bozo batolité na kati ya Solo la vérité. Na ko bosa na te ko pesa. Merci mingi na manager international na komo ya Deo Mokolo oyo azalaki na biso to pesi susu merci mingi na réalisation ya Oxy de la République na Kumasi mokonzi batandu oyo atalaki biso pona ni to pesa mbote te na debabord mokonzi ya mboka atalaki biso boyebike ezali émission na ngai ya liboso na kati ya Solo la vérité lelo dans na plaisir ya fond la plateau yo na muta makambo moto mikolo yo baluka babeta ye basale boye azoyoka na te na batu ba problème na ba maître
makambu ezotambola presque partout na kombo ya Camionete Mbola descendant ya Simon Kimbangu. Bienvenue na plateau na biso ya Greco. Camionete. Merci Penda David Mombele. Bonne santé, na ça va? Plateau Greco na 6 Nantais. Vous avez vitesse na plateau Greco. Na ne sengo mingi ya sa émission. On landa ki opena et c'est une émission na ngozali na mandefu bogos fo Hermon Boy. Na sepela ki na kuteno na sepeli. Na sa émission les zabina auto za na mutunanga ko na répondre. D'accord. Kombo ya descendant ya Simon Kimbangu. Ozo ngonde na déjà kozwango ndeka zwa ba kombo donaki mbangiste déjà. Donc elanga inspiration elanga pinda makasi tant na garde quoi kofi. Elanga bina bongo. Parce achango na répondre na ye. Tant Bernadette no na ko akiso comme bimika ka Sarkozy. Bernadette azui. Azwa rapewana na répondre ni ba kombo ezala ko natali me vie. Na ko zwango pete. Na kimbangise musingo en plus. En plus nkamba wana obakendaka kalezaki mbola. Donc mbola komonanga. Et puis c'est une inspiration dans un mbala moko. Puis na temps na zwango na mona pina ke encore mingi marcha quoi. Osaka maître. Tes maîtres, tes grands maîtres. Grand maître. La différence c'est ça. Grand maître ya kisi bien ya bitumba. Te ya bitumba. Ya bitumba. Grand maître sport pena. OK. Camionete Mbola. Combien de temps na poto? Na umeli pena depuis 89. Na poto. Ouais. Mais quand vous expliquez bato ba la biso na solo la vérité ba période ya kipoto ba époque wana. Ba nani ba na réunion na ba maître oyo kutaki vuma. Ouais, tant na koma ki pena poto ya lengi. Ya ki lengi pena donc tant on a maître pena faut se retrouver quoi na kuta pena ba maître Seba Dialungana, Jean-Paul Ngambe, maître John Moïse, Bagdad à Pointe, double one maître Le Mabé, maître Doxy, donc on a coûté bon la poto pena ba aussi ma va faire quoi. Na reti pozo ko ba tcheba yo bien na coûté. Akanisi donc ba maître na ba ki batu ba si même na makamta on a ki quoi. Yo osala discipliné. Na arme lourde, na bossa na arme lourde. Na bossa pas. Na pena donc biso za lit, na bané na lit, après na mi katière, donc lit gréco romaine. Pour mi katière. Ouais. Katière batakisia. Te ndenge kendela te za bon te. Ya technicien bali, ya kisi bazali. Menga zaki ya kisi. Pour faut pour le domaine olingi quoi. Yo za ya kisi. Ouais, ya kisi. Kisi yo zo pesa batu bien beta batu. Tenant beta batu ya kisi. Ozala bato yo beta na bete belé. Ah on a poto ben Afrique. Te na poto na bundi kachite. Pour toye tozonga na litwani ba lit ba club mindele na kacha na France kacha été. Surtout ça la kacha, to ça le salami abiso na biso a, mais kacha na France c'est raté. Ozala ka mona bumbu be bandal. Question est que mona bumbu bandal. Poni de comme bon. Ngana tuni ka question. Donc naransi na basu mo pa boka nga mona bandal ki to Camionete Mbola. Dona mona bandal. Soki lelo kotala Jordan Kusa alobi ke osala ka mwana ya bumbu ozembela na sima bandal. O yebsaini azotala. Bon bana bumbu baza batwa. Bana bumbu ya kisenso ya kitambo ya masina ba batu. So totali bien na bandal wana zo djembela sima bandal. Bato ba djembela pe na bandal ba ganyaka. So natali neti na andi na PC Borel Cosman to alobi ke wera otaka mboka bandal JBB pareil Didier Masela pareil batombo la bandal na biso note bumbu na tombo le ka bandal parce que bino bakolo bandal na ebité ndete oso la bozan kisi te au moins te na la tete et si là waniza mama kala c'est si là et si là depuis na papa langa Simon Kimbangu maman c'est si là kala obelaki ozali na hôpital mais dossier ki wana bandal yo na kusa lobi yo ko yo bandal be ndingwana bien ozamo na bumbu kusa mdalo ba kiam bien sûr Italien qui est normal. Italien qui est normal, mais il planté, ça bien te le route bien. Na éviter soit milara. Na éviter. Au moins tant tous les canaux parce que ça petit na ngai. Et là on le bien dire pour na aucune vitesse. A olinga kombo na petite. Wana za petit kuta mwana. A olinga ngote. Yeka. Wana kuta za mwana, hein? Donc ça sur tangi bon bon, né na ça on a redémarrer pour nga kuta na vitesse mais comme on a landa qui est na mona zo kenda ke kusa za bina petit na musika a petit mona za kine bien to za na mais faut tu ne péter so ko démarrer nga pour nga vient na 5 mois na taka ki liboso moi si na taka biso na tort
elo mo elenga bona bimsi bilo mo ya sepelité côté qui faut tinanga mais tant moyen ko répondre phase apna na mon maîtrise pour toucher penda et tant on retoucher faut supporter pe oui bi que ça va mettre baso lu ko na Paris pour abeta oui bi lo lekilanga et mon va no ba mettre pour mettre le na Paris si ba et tant na biso moi tant to aki tant wana bitumbe akusala na poto ba mettre aux autres ba mettre internet pour mettre au grand appareil pour bêter en habiter mettre en nani bah tu vas comprendre un peu moi tant pour le calme émission au vani na yo ngana va na palais même chose pe na ba faire na msusu au ye au nyatinga internet sans oyeba mais tant on a zonga pour tant bêter li kofi na oti côté ni baba na bible betu mbata pesa na pesa na vrai li kofi so bango so ba koka ngote po ba luka ngai nani atumbola ki mutu nana banda ki mutu dans ça bateau on va que non à sepeta lukanga fo misatu boyo ba sepelité olandanga déjà na mokazate atika kibiso mala bandal ma gauche akendaki dona ebike akende pe na kanda nanga mais na kanda nanga pourquoi là on a expliqué bien parce que na va na palais à celle émission zo finga ngai azo critiquer nga abetanga utima ta gauche droite moi la bandelle blok le bika wana na tumbola te lo mongoto la ninga tant sale mission moi bersa fali boy na mona na ba lo mo boy akenda la ngai ndeng wana mitant sala ki yango na ko mettre ko beto sa benga grand maître okite atumbio bona boy photo lukisa ya ngabite les internet na uzonga pourtant na yaka tant lo baki yango batu ba monaki ba sepelaki na ba tibile ba sepelaki na ba commenter ko na Facebook na tchaki lobi ne bien bona boy mais tant on a yaki et comme ingam la bandaki nazala mettre mon pour faire la calme pena makumba dans la pomme na été à celle mission mo boye à continuer comme na été o so kameti mbola ninga lobaki na hein mutu sa kendaki neto zongse quand même que mettre ma bouche o so lobaki na ngai enga olekate na sali le côté o fele kaka boye so na lobaki na ye enga olekate ce que tant na ye na lobi na ye comme problème. C'est un peu ça. Bah, tu vas comprendre, muto a bandaka. Ce que vous bandit, n'a pas voilà masalanga da katier to bonsaki kadika dima alekape pas vieux machine les gars bah c'est l'émission kuna whisky na mesa meli whisky papa ba nyatinga ka bandalungo kaka aka sportivité moi la bandalité te ba ça ba ne sengo ba mais la whisky na bango à l'aise ba nyatinga tant ba tindelinga il faut répondre surtout on yaka quand on a ma bêta on a yaki pe na répondre comme ba mokanyela ngai ba katier ba sali réunion faut lianga mais yem ta bandaki ngata on yana zongo malembe te pour yaki yom to banga yom to tumolinga donc ngala tumula mutute pa ile msuna loba msuna osala émission na moi hein na opese la mesa kama ambiance mais jamais muto ofana ke akamita ni tumula kinga kosi moment na to na ba guerre na biso moment siko guerre ezate to na moment ba guerre c'est le cas to na ba guerre osana te to na ba mettre danzawa bitumba do poto ezaki na yakina ba mettre solo koto moni ba maître koto ba nujak koto ba zulu tant moi c'est le cas ah oui loke ezate na pour na maître mon côté wanga na éclairci na la pour na maître mon côté ce qui maître mon na promener donc yemo fa bouler pour le pourquoi singa so tumolinga te na oyate na fa na ka buika ndenge ce qu'on neti ere na sali o neti mama kusana so ni dato kende pour na yaki elo mo le gaki wana question quoi ngabe question na expliquer pour ngabe bafle yaki mo elo mo bafle à sepelité c'est un peu ça quoi. D'accord, merci vraiment bandeko balantio na bokebi nyonso voilà relation na yo na Koffi Olomide nana mémoire pas Koffi d'abord omoni déjà ba mission bato akin ba la sécurité na bango na kin soki ba yawa soka bon liboso ba me ba onte ngazaleki awa tangu Koffi azoya pour akutenga jake kamiti mbola na komba munene donc tant on pas yaka wa ibake donc na qui sécurité na zarali sont pas pépé calé en pire hein? Donc na pas pépé calé wenge ozo mona wenge ava kabwana na kibina na kombo mo likolo donc ba mona ngatu mbola donc na kibina mutu moko donc na habité ba boîte de nuit pe na sala ka wana ah kamiti so boye mo play back beaucoup tinga ti tono sola na vie après to kangani après mutu te nga me mangate il faut se plaquer muto esprit azanango na sentir peu boyer
te ngamta mama pas musicien te Jordan Koussa mutamima que pas Fali pour bana Fali ye bilenga déjà comme un mutu faut banga non tant on a na mikili déjà wa moni albara po na combo ya ki munene bamba dans la kin do baro yo kanga ke vient na dirigeant poto na dirigeant ba maître na dirigeant ba musicien pour na combat munene donc na kota da pina donc OK kota bozo OK koto yo OK donc na mbola ngamoko donc ba petit lèvre ba koti quartier la tête ba yé poto la ninga na be kusate na be ndenge to na yebité aza musicien yo ka te na lobby non avant ba ya poto te avant ba ya poto to mo ba répétition hein de ta répétition kofi azu bata sika ndenge zala kaka kade bon ba samba kei tant ba poto ba komi na yebi que jour ba ki poto après 3 jours répétition Bercy ba ki Bercy faisala après na kufela ki mama kala mama wana ce qu'on a répétition de petit nanga savané de pichu pendant temps on a bien petit nanga savané am kola kusa hein donc on va pas petit nanga savané de pichu wa monanga ah ve pour savané na kin de pichu qui joueur nanga ya balle pour une équipe à foot de pichu wana numéro 9 nanga na kin autant la imak petit nanga kaka akenda pe que son âme repose pe wa senga kimpuni elle nga savané na machiro qui me fait aller kawera babinanga ah maître pour na présenter entraînement la bosembo wana ndenge zalaki olaninga savané ndayebi ke to akina yewana si aye ah violé ba Bercy oh non non petit mazo ko fali to ani quand ba sondi to na to kusaka la mula ayebi ngate depuis tout savané pele matanga nga le po Bercy na kendaki te po matanga ke samedi mais les sili to akin matanga wana fali mtaki wana pour tout le monde ah boni tiep so vie oh petit na boy et zande de pichu il était après mbala moko après matanga yo kuna bege kusa kutu wana kutu na rien pour matanga na ngane bake fali mtaki to na fali na de pichu il kutu te donc eza savané de pichu il était ya belinga wapi a memela ngu ndenge a bisanga nini pour bien jouer nzela moko soko yebinga ifai banga pe soko me comment dire en sens te eza yete eza savané de pichu eza yete comme apete mais Alexandre ah les petits mazo lukayo ah na fali bona bon ngaki na mopao wana c'est tout kusate wana beti na c'était tant bon les cas na place ko ngati c'est le moko non c'est mon petit mais yete wana bosana savané na fali depuis hein fali depuis comme poto kaka petit lelo mo depuis ya poto car tu était sikoyo kale ya ki wana ne kusala be pasolo to zanga ye na kusa ouais ndeka to kanganaka ti lelo donc depuis kaka kota quartier la taille ya poto ti lelo d'accord to kota na actualité ya masamba débat ya Fali Ipupa comme to so la si Fali Ipupa conseil le candidat na stade ya masamba débat na Brazzaville au moins conseil Fali déjà avant et le cas et raté déjà côté na toi tranquille côté déjà conseil le kimia non na batuka so kundula obi Fali nga zona batu nga abete loko simbate de comme la mutu na boka muto ndenge zo kende nyo simba et le qui na kimia et qui plein pe ming batikele parce que contrôle les allées kuna libanda pour na kota les autres pour na libanda pour na kota parce que contrôle les kaki les qui ta donc faut contrôler les makasi donc donc mulongo ya ki mulai penda ming batikele penda libanda pour na kota mais qui plein donc conseil wango que non ku musikate et qui plein et c'est les kaki plein d'accord o amona za plainte ya joie azwa stade dans kende o ka mona se plainte ça les plainte yo amta okese nini on a mtentel ah yepsa l'idée na beta kono tala à part Fali ni tonti wana mutuma tonti wana zate na ba congolais pe muta okende pe kuna azata betango est-ce Fali garder ba relation bien na yo ti le si o regeta muke ke place oyo be 50 azali eza place oyo fozala siko eloko fo question tunga kitoko mingi omoni ministre nyoso secrétaire fait dans la kin lenga bazo garde comme qui ça même pas les to tamle yaka e mo mi garde ko ni poto mais comment on a esprit makas to na conseil musu no Hollande bataka biso kuna ba garde na kin bazo nga sima ola nanga bazo nga sima to na Belgique bazo nga e mo na bango mais nga toujours donc tant ba yaka na ba uta la bango qui ça pour vous années tout le temps boké ba bidja ba mbuji fallait ça petit frère propre
cause on pas que soka za na pembe na ye mamse aussi mbate alors ah na bibe olaninga faut na muto yebi que oh venir ça peut aux années partout et aussi mbate même ba le quand redia miss na sala donc to agina viva mais nga pomme de sala ngeza redia mta bimisa nga ba le quand donc na sala ngabna isa bailo donc ce que ninga renya ka wana tous années partout même qui na kenda ka mta o ba kenda en fait que ninga non ma kamlante awa de ba festival toi sala nga na bailo dernière fois so on a fallu ça quand ça qu'on a dernière fois na solune na habité na solune ça fait peut-être des semaines des semaines ah mais petit nanga mais question où tu as pourquoi tu n'as comment oh ils ont tu as question où tu as par rapport à quoi ouais c'est singa comment tu n'as ma famille quoi non na bino bi wana zanga c'est la famille déjà na fait au kaboto kabambe jamais oh et où tu es boy yango télémina mo point oui bi que ça parmi bateau nga fali parmi bateau atonga fali so bazo compter bango yoza nkati oui biso babunda na plateau ba beta na plateau on a bambo kombo oui que te na so no bien oui ça plateau télévision na mona mutakabila moka bunda na mokia na plateau ya ka somo na kin bitumba ko babunda oui que so to mais que so tu nanga bina otungo question ku dani oui c'est non yo mdakanda tonga fali na pembeni koloba mabe ya fali oza na kati siko on fallait linga yu supémé na été même dans le bin na que demain auto ya bon téléphone c'est faux ba ba la biso ebi que fallait ya ba yu sur na téléphone té ya solo ah mais webiko ebi na longal bana batu mingi net msuna mkusuna ebisaka venanga acha mo photo pas que mtajibe pena msaka ko ba musicien so vous allez bien même si Nicolas va bien té ko le kaneta ndoto ba bloka pa po bango bana mo kamala bango donc o ngai pas tout temps fali neto kende boye fallait bien bien muninga mabeba mona nga na tonga raté muninga na tonga raté na beta na mutu farafa ba yebinga we ko na were ka jibe ezala ba fali ba bike oyoyo a mutu te même kofi ba ga diko tamna bango mko nga azwa mutu ko ngate pour na beta ke bo so bien a eza bemba moto swani to tambula pito lo banate mutu tambula te ya fali un peu nako mela mai na mbuta tonga ba tuté ngal ba mutu boye o lo binanga sanga parce que nga tong même ku falite na tonga ga mutu te ba yebinga bango moko ba mission tout ba yebinga na mta direct mabena ga mwana o lo bina se na msongo likolo so eza mabena sengi bolimbisi te na beta ma musima tuté wala kuna sala ngo jamais ba yebinga na za hypocrite donc wala ko jamais. Est-ce que vous avez un problème ni laisser passer entre Fali et Céléo parce qu'on a une bandal yo peli sous mon bandal Céléo aza musicien ya maison azala ka maison mère azala sous musicien azali azala sous musicien Céléo aza musicien ndabimisi combien ça Céléo comme ça nzembo za oza musicien yo ngato sala nzembo mo na chwa mboma ya ba mettre te to sala nzembo na chwa mboma bimba ba mettre wa to sala bio kazi ko sala ah so oza so yo ko continue kaka na bia na lobia mettre chwa mboma bosa tunanga ko na beto na omo le ko lobio kaka na minute na epseki na ebate na moni ne bino ba journaliste bokomi ebele moko donc so zoni ka sala on peut dans une caméra yoka te nazo koma na ke kuna te qualité ou bien ne tinga pina zalanga na yemba eza bien qualité te mais na yembi neti do ebele moko na baka bokomi ebele mo mususu amonika ah plan ko kendeni mususu amona so na tali ko mais jo so ebate ke yepina moyente ngamo so soir na mususu ateli mais o pena ko atetia non episode na mona su jomo na mona na répondre linga Congo na mérité aba ko lox bona ebi soki so chanta musala te yebina ko so na monye na linga hôtel mingite aza journaliste kasi na mona ke to ba question ezanga tina mutango na ebi to ba tinde ka kete na ebite donc na bike na musique ezate que so sali asino sali kombe ouais asali mais il faut comprendre ce que musique na lagi fali asali mission mona il y a 2 jours arabi so que le lingi na so yote ko forcer biso ne ba congolais to ni ko tikate mu biso ba congolais ba musicien ba lingi ko tikate non ba ata tukena na poto oni ko zaka musicien ata na kin o mon ba lingi ko tikate pour musicien faut que ba concert nga musicien to kuta na métro ko ta concert na hotel atu nga va na métro to kuta no boy
conseil na côté te aux autres c'est le na place ni na place na ndenge ni nga na biso ka na mona ye ngai elo soki moni problème nga asale polémique mon jour à conseil a fallu na kini place to soki musicien après wana fala ça tcha libaya ye moko a petit nanga donc elo mo su na faut se le faut comprendre elo moko na la ndenge kusa bengi se leo ba coopérative bango dende ba no libika ba conflit bango de wana nde ba tcha conflit mais fali ba conflit fali te fala za musicien akena na nzela na ye Jordan Perza musicien c'est le Perza musicien bakena na nzela na bango c'est ça si ko pour ministère le faut comprendre le fona bango siko yawa c'est le ozo pour na ba ta fali wala ninga tant na mkonza bandal na grand maître bandal pour na bani ba kase zanga o sala kombo awa nga partout na bandal mto kasa bandal za ngai yo na sala kombo munene siko soki bato ba ya pour bazwa place ba ya me na bandalungwa nga de temps azo problème nga na Belgique na anniversaire moi na Boketu vient na Boston kumbala nga kame ndenge ni ma selo batake boy atinga na erreur batake batafali nga za na fali mais tangi no bandal olaninga na pe na sala émission na loba mabe na fasha pour na ba toucher petit bandalungwa olaninga mais na mona selo ke aleki na ba plateau ni saleka ki wana après na moni double nani maître ma benga ngai double benga mbola et le ça sali bien wana petit na so ba toucher télé ma benga na téléphone mais o azu risque ça l'émission mais mission ça risque il va vendre la parler o boaka ngai so ke na loba boy mais ça va risque ngala sala émission et boté nga problème mais c'est là na mona petit na lekine émission ke nti bakin o kutu ne batakenga wana ba maître ba ye ba tomboki ba kotelinga tangi ba maître yo ba sala même peu émission ngaza ba venir muso bandal via bandal muso sala émission azate ba maître bazar ba soli entre bango la bombe sala émission batala ngala tomboki pour na sele o ba sala te donc na mona ngo bien te déjà sala bien te na riska pour na petit wana pour petit bandal ba boaka ne penga te na mona nga pe te na mona ka ba benga non boy na boy mais c'est mon petit mais na côté musique il faut comprendre to que musique to beta nga côté te ningo le ba musicien c'est bon nga na mona ngo pour na bafle na ka bango te mais ce qui baza ça va ya petit nga bandal mais conflit ya bango na fali ba na conflit voilà faut tu tout est bon ko sala bi que so ba petit ba na conflit faut sangisa bango mais bon mais ba na conflit fala za musicien bango le ba sala yo mto yebsanga ko sali CD bon sali CD ko conflit bazala on passe ya beta ba concert bon beta la bango te ce ko ba bongsa nini na bongsa nini yebsanga po so viens toi na besoin tout ça là CD hein tout ça futur na fali ba yebsanga yi na so na fali ce qui wana oui mais bazala conflit na fali mais nazo mona conflit on te nzele zali pour bango kala déjà fait il y a on pas wera mouvement les alaka il y a vani na poto tranquille tout ça c'est pareil bazala conflit na falité pour le ka lobeka na ki angote so ba petit ba na conflit na le bon so bien pour ça lobby so ba petit ba na conflit faut na bongisa mais vous en conflit na falité so Jordan kusa atalo ko yebseni atalo na caméra na biso yango bon ndenga dinga sa musique na vie na ye na moni pour jouer na ça émission abalenga CD na ye pour na bagité albi bien na coma ya on a bossé ya on a belo côté ya solo na coma le msusu na répéter makamo lobai loba ngo msusu yozo zo likolo merci ba pe ba ta biso ba kan saki aloba likolo Jordan albi bien que tanyoso sali na hôpital ba kisi nyoso ko na nzoto na yo ouais ba tanyoso mutu na yo e komi na ba problème mutu nanga ouais oza mutu il faut mona ba psychologue faut mona ba tout ou ba ko traiter ba médecin ba traiter yo oza na problème ya mutu parce que qui c'est côté mingi na mutu c'est ça oui biloko kusa lobi oko so emna kota kati na ye ja ba grand frère ne ba masalanga quoi hein des affaires ba osepela te moi le lobi anga oyo na sepela onte déjà quoi pour place na wuti ya habité na to bika na liwood place na wuti ya habité et lokwa ko lo bango te plan ça na bien mais lokwa lobi o so na kota kusaka sikoya lukanga bien o so na polo ka lobi je na sepelité quoi mais so na kota kati na na tala ba fone ba michopune ka sikoya ya omila bakisi so na kota na kati ne ka sikoya hein kusa na lukanga yi de bloka lobi déjà na ko répondre ma be moko sa na te punga ko loba na yebi
tena otala kusa bonayebi kusa de A à Z nayebi nako mais ni bika za petit na ngai nakolinga tuna ninga lobike biloko na lobaki na moni mo akia beti o lobiana et swinga salinga passe bako lo bango te mais c'est mon petit mais tout nanga za bien abisa la raté c'est pas grave c'est pas un problème mais so na taquer na juka maîtrise mais neti nga muntu na bandaki ye na ju maîtrise mais na ba tela kusa ngam la bandaki yo donc faut inanga mais so uzabna mubali mabela nkolo ne mobenga mabela nkolo soki apola jamais bona boye zonga ka mission loba komona ngai siko na yepo ngam la bandaki wa na sengi peno petit nanga besquise mais besquise joins ko tchon pandis ko non vient de lobaki déjà ne chose na bezo zonga langa siko zonga susu ça l'émission ya ko loba mo lobio bandelango oyoki nga bien les cas lisusu bandele misu mamolobaki bandela o wana nandimi faute na ngai OK nandimi mais siko to chango to bosala ngo bon na les cas suna na take vie yaka bon na zongela yo to tala na mta kim internet na mta kim osabe misu pourquoi ka bino na bandal ba makambo bezaka bandal pour ni ka bandal ba commune ezebele wana bazaka kimia wana poto pour di bino na bandal kimia ezaka oza na raison bandalunga na biso ndenge salama tuza mingi likolo kaka atoza likolo donc eza bandel salama to kana pete to sali ba ni ba benga ni nyao to sali ba réunion ba nini esimba kate tu éviter pourquoi bandel les années wana mais tala ka ndeto kende bona mito soka ndeto za bien boy to na wenge bandalunga wenge bandal bana bando balinga mata fali pa bimi mais so boka nezalaki nso ma dusum se omona bazo pesa bino mais bandal ki munene leki kusa orgueil ko so mona kana mabela nkolo wana omona ki wana omona ke bien te mabela nkolo mais so na compagnie o sa miso mama na robeta intel yuza musicien bundaka te yuka na robeta en plus na quartier la ba olinge pete kusa bakati ba olinge te ayebi na kofi na ba musicien wazaka britandel te na mkoyemba te na expliquer yo ba olinge te poani moni mama ka britandelo yaka za ba sepela nango violence na violence yoza musicien fo ozomona binaki ba donc ye na basi balingaka ite kusa za na tendance ti kumbela wana ayebi na loba yango ndia accompagner quand c'est matisaye au vandi pas bon bezo loba te non tu as musicien à tous à costaud aux maître pas rappel judoka tu on pas dit tu konda lukano aux mizong alinga amizonga pena ke na musicien na maître te kama muka robeta aux maître yango ba bengi pas kofina ko aki garde comme maintenant eza lukuta aka musicien mais faute na moko kama abitumbaraka na robeta na royela yo te aux musicien mais ça ka bon te to longwa epa ya fali pupa problème nezo le ka fali pupa na banana ye 18 ans fali na banana izo simbara tezo simbate yo en tant que grand frère ya fali ni nezo le kana famille ya fali voilà ba question musude maître Jamo c'est le jeune maître élégant wa yango yo bina mutema nanga quoi élégant na pesi mbote pa ozali plutôt na matanga cap des a kufeli mama na ye cap des tous ensemble quoi cap des nzamba zala na natuni bana fali hein problème fali na bana oza yana eti ozo tango tambola na ye bana babotami yo zana fali ensemble kasi natuni ezana bana musuara fali be bana musuara fali te olingi fali mingi osale pa na ye o vende pa na ye olingi fali mingi on est ensemble oui molingi fali mingi otika pemba ko oyebi soka apesa ba réponse musu bongo pour bozo bato ba komo lembisa ye pour fali tanga ko lobako nebi ka beta bato beta bilo musu beta ka ko beta on te ma beta on po kande leki pour bato ba lekisi ba mo contrôler fali donc na suki tina linzaka ba mission soit contrôler ba moto na kinto ebele kunati na kinto za ebele ba mission ba ebele na kisasa ka fali via fali kaka te ndinga mabete donc question tu na réponse na moto po oza makampena iko bima abimi sango oui
mais tu as pété. Fallait même pas. Atakutu ya kutunga ça même fallait pas. Mais tu as bimi ça déjà mais tu vas tirer pas bimi ça pour alembi. Tu vas tirer à l'aise. Tu maman ça la ebi. Conseil zaka ninga zali. Ya onzo memi liboso. Zaka ningwana. Peso so beti so lobby. OK mbala moko kozonga na souté Cécilie ba tu ba sande ba polémique ba kenon musika. Zaka ningo zali ya onzo memi musika. Le 24 juin, na stade de Martyrs, Ferrego là, à Rosalana Bagolo, nous sommes à stade de Martyrs. Alors, nous nous collons Ferrego là, parce que date one est date moko, il y a une histoire, il y a Congo, il y a musique, il y a rumba. Le 24 juin, Ferrego là, na Martyrs. Na linga réussir. Mais le raison la Ferrende, faut fumwama. Afumwama, azaro kangama. Na sens ça m'embête hein, parce que Ferré ninga mimi maka asa jeune frère ndabanga rabatu frère ko combattre o comprendre et ba fali brité ba tchaka mabaya place yo zaro ya monde na sentir yo penda oza ni non sentir na habiter na monde ga lelo mais ni non sentir ningo zaleli ngali ngabato za yo za ni ba migi ni mata za ni moi migi ni maza za moi ba logique yo sentir yo penda za ndé na lingaka. Donc, mon isco fallait avoir bon héritier. Mais Ferré, conseil n'est pas aussi mal. Il est aussi mal pour la yémo. Azar au Kangama. Non, ça t'embête. Faut qu'il y ait un combat. Vous avez monté le baraté, donc il y a besoin de me Ferré. Azar on s'y pour l'angola. Héritier du place naïl. Quoi, j'ai pour place où on a des séquilles. Non, quittez. Héritier. Place à Ferré, ça se voit qu'il y a un cas. Pour faire ça la place naïl, où il y a yémoko. Après. Ndenge nanga ko héritier muta na simane do faire bien les enfants bunda pour conserver fakeba pour nanga fakeba ko mais amutumo misemo na zani na pawera avanda na ye na ba répétition la taper basket na ngai wana bossa na ngote conserver ba premier voyage na ba ka wera le langa kana na ville juif dans la faire local la tia ngote PC basket na basket na zo ngosika wera bondelanga na conserver des plans wera so isikate ba ko peso plan mo be simso na touche au latika kala takelo bon la concert ville juif et oui rabon dans la PC na nga basket pe na ko na kanda oui ra telemela ngai na PC basket bon alata o abeti na ville juif ya basket na ngai premier concert na beta na poto na ville juif ya ngai na longa makolo na ngai oui ra na PC ka rabon dans la PC donc à moi la moko na bi ke azala nzambe no ma muso ko ele wana mais azala ufunga maza trop soit linga kende liboso. Tango yebise ke afungwama ko fungwama ndé non ko fungwama za muta batu faire ça enfermé faire ça mutu mo na habité pour ne biso atambula so mon ah bon même na kota atambula ne faire faut mutu faut loba faut ko ken déplacement meza oza makambo so vandika raboué c'est ça quoi mais concerné na on senga nzambe ke na bi ko simba mais bitumbeza makasi quoi bitumba nandé tango loba bitumba elaxine batu balingi simba te ko batu en tant que descendant simoki mbango batu kaka ba wario te ko tchaka bango batala mo mafere te o pas se perdre na fere ako ekota na yeme batala mo mafere te mais azan bitumba makasi bitumba eza kana famille na ye kaka ya na famille ne kaka wenge non na famille ya wenge na ke na famille ya wenge merci famille na wenge wenge ba vena wenge ba lingite na famille na bi famille ya wenge za la ba vena ba petit avec famille ya wenge comment on a la coste pe ateli ba le 24 wana na terrain ya municipal ya za sumi sente obi yo no ba kombo lingo tangilanga yo tu za na poto awati ata na jonga betara te tu za na poto la costa tu za na awati le faire azo beta kuna il y a des rajets concert à faire te fala le bagelo morceau musique elingi souté bo force raté na bafle to kan nzembo la kosi na bité soki nzembo na bafle za to beta nzembo wera to tika ba japan pa mako internet oyo e ko bomisa bato OK donc faire azani tranquille la cause c'est pour nanga déjà makamisi c'est si la kala Merci, bonne chance. Tous wana ceux qui ba elibiso promotion a fait le goal là to salé à stade biso za maboko poli le musana biso yango donc équipe Mobimba il y a solo la vérité ba pesi fait le goal la bonne chance dans stade Marty dans quelques jours hein ba mikolo komi ya kotanga alors eko Simba papa Hervé courage nayo place ozali ozalaka kimbangiste
Si. Au moins, il y a vert blanc. Kimbangiste. Famille Kimbangiste. Yo. Famille tout bas Kimbangiste. Ngaza sko li kolomoko na kati moko libanda. Pour la muta libanda trop. Ola ninga. Pour na yango sko ngala yango na sima trop po. Tant ça ba catch na kota banzela nanga. Kimbangiste bien na utala ngote mesikonde. Na mutala ngo pena ko. Combien de temps vous en avez Kimbangiste déjà? Famille tout avec Kimbangiste. Donc depuis na Kimbangiste me la kenda pena prai pepe na kenda te. Mais alem susu na mbula mona kimbala moko pour na kenda na ba place musu na Kimbangiste. Kotambola boye makolongo na habité ceux qui oxyazo laxabiso ou bien kumasi mutaza na caméra réalisation ya oxy de la République. Kotambola makolongo lubotoza na poto. O eza ba singni. Non, na tambola ngulu libanda boyete. So tel même Daniel Safou et mon monake makolongo na parlement. Mais na parlement na libanda ba côté musu makolongo. Eza biso ba Congo tout ça bana papa Simo Kimbangu. Aux inspirations musu pour yemo Kimbangu azara makolongo tanga ya ba place. Pour place wa nyumba le kaka. Donc na yebiki pano mombele na yebata ndenge na ndenge na Grécois to nyumba le kaka wa yo monyeka ka mutu. Mais tanga vandia wa. Et tanga ya ba plateau na toujours où ils apprennent le milimo. Donc combo yo, donc na thème na combo yo. Mutako traverser ngate. Na makolongo na vandi boy. Na komba Kimbangu. Na ngunza te. Ne na zaboye eza makambo. Donc na ya la plateau, so na lati boye, so na simple, les choses on zappé bien te mais boye na za on na kimia. Ata na bima B. Mutanga zong selanga ezo ngate. Parce que na za déjà na pena na nguya kwa. Combo ezo sani ndo. Donc combo nenge za ezo longo ni na ye awa. Place na vandi awa. Ils ont nettoyé, donc on a yaka et le molignon sont déjà combo. Ils ont le côté, mais combo le baraming, tout combo la rate. Nous on a combo le zaka bon, le combo la boy, zaka bon, combo le salité le mot. Et ça la plus macam sous. Oui, mais qui a un poto va traiter aux ans kindoki. Oui bien. Na mo la possible Simon Kimbangu, na mo la nzambe Simon Kimbangu qui a gagné donc na ozala kindoki te. Batunde, bakenda na musikande balingo ka pototi. Te na pena mutu na sambelaka na ne loko te ko ni na za na vide kala oui mais na lati boye pino mona vert blanc boye donc na vide ko ozani na nkamba si na nkamba OK na osani na nkamba na za bénédiction mususu OK na za bénédiction pour les terre sainte nkamba terre sainte na za bénédiction d'accord nkamba na yango mutu ekoti hôpital batela ke poison na nkamba question on a penda faut na répondre on penda merci beaucoup yango David Mombele za penda na habité ko faut zoanga ma trop question penda pour la monnaie beti ba te belé ma baku question réponse na pesa na émission mon salaka na kenan kamba pour la mona kamba na tala kamba na ba kamba pour batonga ngamingi yoka descendre kamba que na mona kamba na sepelaki na ka on la mona koti na kamba mais sikoyo sana bossa na kavana ke kamba pour za mabena nga munoko nde malobande ya mabele moko tant moni mabena loba na belelaka na likine mission boy non bino ba konzang ya église na ngai bo sala mabe hein on atanga kile msu 3 4 bata se moko boy ko tangi bango to ba konzi OK ba bo balati la rankine na bo sani pe na zo menace mo butan sa mission mo ba film zo akota na Facebook na yo obo ya nkamba ya nkamba to zela yo ba sanga bongo mais le ngwana na mutu ba ninga pone ke za nga mutalobi mais ne comprendre que bakonza nkamba onga na toucha mamuke batika na rankine na ngai ka non na yeba sepela nga descenda camionnette mbola mona papa Simon boy na boy OK musu bazana batanga na lisu mo boy oso do tiki yawa abe psa kwanga na biso pour musu bazana na pray na biso baye na bonga église ba sambela mais les musu ene ou le Seigneur ene makamoko ezangati vous comprenez ngasko ta mona bloka bongo na beta ki amona ti bongo pour la moni na ye mais ona ozo marcher bien te na tangi po ngatanga ba komona tangi muto na muto na comprendre pour fala nkamba na soleil na ba condition ya Kimbangiste na kin oyo tala bato na mamusala bona boye tala ka balinga ko mingi na kepe to kutana banga noko yo mukonzia non moni acte na sala ki wana ngaki na direct libiso na soki na blessa ki yo to tchango na se bona oh merci mais ko sango yeba ke yo ye pa na ye tango blessa ki ye ya sala bato na ye pe batikala nango ozo comprendre to solo to seki me bato na limso ba vani bato na liswa sima ngapi zoba na laki na bika kimia na kena nkamba ngo mona nkamba nakuti na nkamba kuna donc ambiance ba manga ndenge moko grave mais là nanga sikoyo et là on doit comprendre que
N'habite, bato je m'abe que dans kamba tia to poison te, non ba kana ngai. Mais tant on a saki bato na bongo ba tika na ranking nanga. Tant on a pen kamba, premier jour, deuxième jour, troisième jour ba benga na bureau mo boy. Oh na dans kamba. Oh ba ba yo kangai. Oh. Oh kameti mbola payer to ke ba talki na bongo loba loba. Si ko fana timba na timba pété. Ba zuinga ba kenanga ba sim sanga touche mo na bureau wana. Hein? Donc, pour camper la sécurité, tout le monde a fait des dégâts. Donc, barol les copés. Vous avez une infraction, vous avez kangi opé, ok, boloko, vous avez un normal. Vous avez un côté bien, kangi opé. Pour yo, on ça va bien ça na bureau. Tu vendi, nous tout nanga, vous avez senti que na kota boloko na poto na ebi. Na ba fait pene bimi pena ke ba beyi pena donc vous avez information ba tout nanga pena quoi. Non na yo point non de ka caméra les kaka. Fait mo resili, deuxième fait. D'accord, bateau, mais on a un kamba makambote. On a un premier jour, le deuxième. Donc, bazunga bena tanko, petit tir vandi, ba qui sont na bureau, nazo répondre. Oui, c'est un ça, na poto, dans la bana bonne, au sani na poto. Donc, makambo benako, au senti que bateau yo, balienga. Après, il faut expliquer bon que muto, au civil ou bien bazé na teni. Non, voilà, on a konza kamba zade neti, babenga neti, agent secrétaire kamba, dem konza SPC. Donc, ça me continue en Kamba. Donc, il y a Zawana, donc, me continue en Kamba. SPC, na, me continue en ANER. On a un service spécial. On va jouer dans le bureau. Quand là, me continue en ANER, na SPC. Bah, kondi. Ce que l'on a passé, tu sais qu'on a le bango. Moi, tant on a belé dans zongi, ça l'a passé, mais bah, on va convoquer dans le bureau. Mais bah, ça l'a faux. Donc, bah, ça l'a faux, j'ai mon boué, qui est balianga. Tant on a mon cas, la troisième feuille, ils ont papa. Mon tobo solané. Na mutu mkote na Angola munene na Angola na ebe bon na Angola munene parce que na minute oyo mutu ngai na sa na kisasa azali kolo makasi na tangi ba kombo bazongi giga ba moni solo sala te to bazwenga ba kanganga la nanga déjà ce ko ba ratinga na okanga fana timba ba ratinga na okanga ali na beti bango bongo te ba kimia ngosiko to yambani no. Et là, quand on pourquoi bakanganga, pourquoi basambisanga na nkamba, okanga na lobela bango na kumisaka bango, na belela partout, mais bakanganga na nkamba. Et là on a mis la vitesse. Ce qu'on a saléré na zongi kin, neko ya siko le 6. Tant on a ya quand on a ko mitika ni ba bien, ni ya moto attaquer na bureau. Donc, pas na comprendre que netinga ki mangi sa place na ngate. Mina kumisa nzambe na nga na musika pa naza parce que bango baza ndenge na ba vivaka mibeko misala bolingo atako ba donc mibeko ba loba balanda ngo te menga place tanga te donc baza na ba hypocrisie za osaka te pour basala na mona ba mudake on eleki bo rater olianga pour bokanga ce qu'on a yoka pe na si ba konzaki mbangi c'est non batwana pourquoi ba kanga ba samsanga na we ba quand même non pourquoi ba kanga kinga ti ce qu'on a suite te. Donc, donc, il y a un monégako. C'est même la zone qui deuxième fois. Babia yé. Abi na maître Jamos. Abi sanga okendete. Na bitu pour nina. Abi donc tant on a commis na vandi kimia. Ndele ko le kana kamba. Na bitu ke na kamba ba poso na batu. Mais ngezaki kamoko ba sibla kinga. To rateke poto kangaye. Siko ninga yé ko mitika yé moko. Na ki so na famille tika laki. Les kazungi poto ba papa batika na so ngamoko tranquille contrôle les athées pour la famille tu as vu to vandi ba on kipenga et le pense que les kawana donc na répétant bien que ngezala ki kamoko ba ko si ba sibla ngabala kala muto to sala neni pour arriver ça ki biso na be mission na ye ya ngone ngezawa faut récupérer na kamba bol na bien ba poisson na batute kuneza terre sainte mais ngezala ki kamoko na raté na kangama ba bito ko tike bon te bo bateau na zokisa. So camionnette, descendant. Ok, bye. C'est quoi, yo na tiela que poison. Donc poison na yo na tiela que pour imema na ba hôpital, comment ningo comment na ba condition. Omoni na lobaki on a li ko zongi la souté pour nzambe na sabiki singai na bike basalenga ku basalenga 12 babenga 12 yani ka wenge ka 12 basala 12 wana 12 na zoki yango basalenga 12 vrai 12 wanga ki vrai 12 basalenga déjà ba continue bango il raté yaki 12 yaki ba muto penda musu ba na kanda langa
ya na comprendre que ah tena zonga sima place wana ngala lobaka mingi na muta direct na revesaka na zonga ya mo na vandi boye côté na outil mais na kumisaka que nzambe wanga na kumisaka parce que moki mbangu kyanga nya sali makasi pour le lunga na retrouver vie quoi. Simo Kimbangu abota bana combien? Oui bangu ya Kimbangi sepe non olanda biso wa ouais olanda te natala ba pena misatu bana misatu abota bana misatu bana na imo ouais. Pourquoi tu as une question là? Parce que natala i documentaire mo ba belge tamba ok na Simo Kimbangu ba côté na terrain très télé mi frené invité so histoire wana très ok d'été ba belge ba tout dire abi pourquoi tous les autres qui n'étaient pas libérés train te pour kenne aibi si bango abi que il faut na tika maloba babi maloba tika ngo ipa nani babenga ki bana banoko na ye banani mais atika osana mona te abota pété donc question posée nga do yaki dans le loko moka bongo mais moi mon nzambe na sani waki ne loko moja bongo muto do bato solino descenda bete boy mon nzambe boke na londe ngwana te na yoke le baba mingi ya omoni Congo eza na problème parce que tant bon ndi manzambe wana te uto zana ye Congo eza la ka boy non explique bien omoni mama Kimbangu yo bato bazwanga ndengwana en l'air ko seka nango ba ke na bongo parce que ba rêver bimba des autres de quota mais biloko balobaka oh lobi nangana ils a passé le Kimbangu a fait ndima ye pena quoi tant on ndima ye to sepela pena quoi abota donc donc neto ko tongo mingi te me Kimbangu abota. D'accord, dernière question to na ngoto tuna yo ezali par rapport à pourquoi ba kondina biso nyonso ya mboka ba président to bana ba président pardon sur la pouvoir ba kenda ka direction kamba ba président nyonso to mona Mobutu azali na kamba to moni ba Kabila le père akenda kamba ya mwana pe Joseph akenda kamba papa mso Félix pe akenda kamba ba président biso nyonso Congo ba kenda kamba mais ilo mwe mashaka te na kamba bakina nkamba po ba remplir kaka ezaka neti bakisa neti tourisme mo tourisme bakeka pota na nkamba bakenda bla te po ba to kependa kamba wana même so na politique la ke non bakimba po kimbangi to ba 12 millions ola ninga to se belé na ke na chama empreinte kuna yoke ngape na zana bango mais bakenda poza makambo te ba yoka penza ba bakende boyawa pe o balabala na nkamba ba marcha bongo te pourtant oui ba expliquer au plan oui au côté pour place pour ba kota na nkamba wana fait ça côté qui on a limité habité ba episode na ngeza boye so saleli boye mboko ke ne boye ba sala ndi balabala ba honte ba na nguni zakati ba ba so ba ye tant ba ebisi amuni ga ne ka black ne ko tambola azungi na ya moto mboko za boye kama makambo zali do ba kenda kuna donc nkamba o ka nkamba makambo zali kobala na bino mona fimo Kimbangi c'était pas bala moto ya religion soit libanda eza kamo mobulu eza par rapport à bon eloko wana bato baloba ngo mingi pourquoi ezala ndengwana ezate to bala biso na biso bato baza basi na bango mais problème eza nini culte na biso église na biso eza ebandaka moi avant et si la moi tard wala ninga ebandaka pena donc sikoyo problème eza nini wana déjà problème pour ndenge ezalaka wana tozala bafeti mpe ebele tofeta bafeti ebele neti yo boye na emo kokake quoi bino le 20 fête le 15 fête on comprend donc sikoyo tozalaka wana soki ozala mwasi ya Kimbangi te mobali Kimbangi te boyokana bien te topasana na temps l'église mpona kosamba mpona pride tozala bapride mpena sérieux mpona pride ezala makasi ya église mpe eza na prière mpena prière akosakana te yango tobanda yango mpena misu 10 heures wana ali misu toke 18 20 22 20 ekendaka mpenda kwa soki mobali no mwasi no aza ya kuna te yango moni même so boyokani te bokabwani olingaka toujours kaka ozala na Kimbangi se kaka eza kaka na église te misu na église misu ya Kimbangi se bakisi ebele mais eza mpona bongo kwa mpona po mosusu te po mobali mosusu akosupporte ne te mwasi mosusu akosupporte bino église ya bino wana ti bono swana ebebisi oyo makambo kwa. C'est vrai que ba mindele ba okoma ba noir, c'est vrai que ba mindele ba otika poto place toza na poto, ba ya va na nkamba. Ndenge ka boyoka professionnel mingi ba ndenge ba zwa nga ndenge wana. Mais ma pamba te. Pe ba do ba toujours parce que tout ba ebi profession wana, c'est que ça la makaka. Tozela nga. Si. Kamene comme na suka nino ko lo baba to sotala yo monde entier. Kamene mbola. La porte-parole nini
question na ngana tika ngo mais so na tunya on émission te sala mabe bato ba sepela te na tunayo fallait azanga na porter parole te pourquoi émission comme na suka non fallait azanga porter parole te parce que aza nzambe pour porter parole nde bazala kana mingi ba na kisi hein oui ba porter parole mingi bazala kana pona bana omneza eza na descendant oui ba porter parole mingi ba na kisi o bazawana o asimbi kisi orchestre o azana kisi yemoko pour ça qui porte parole parce que so tant oza muta nzambe et yango le karaté yango moni même so tali bien qui sinjora yaki et ninge sukula parce que tant oza na moto et place moto ezate et le karaté et sukela ende voilà parenthèse au moins va porte parole na tangelio on a ebisio so na kota na kati na spiko ke oyo aza na kisi mais na ibipe mais fait rambo dans na ibipe yeto ani na poto ya polele ya aza polele mais fait rambo ouais polele aza polele ouais ani le côté mais ngama potanga na otangelo msusu o bana kisite pe bazo sibir ngeti so to na maison mère nani Papi le Prince na petit namso comme nani Papi le Prince na Piroger bana babundira wera makasi pour le plus parce que faut comprendre nanaki lo beso ba musicien na biso bana kisite moi ba musicien o abiso a Congo lo beso aller là comment zela après na po moi ba musicien na biso a Congo bana kisite na rotangela yo wera aibi kisite simba pe kisite Marie Paul na tango pour na prêtre ya makambu comment na boité yokanga wera asimba kisite aibi kisite abanga kisi Jibem Piana aibi kisite asimba kisi abanga kisi Fali aibi kisite héritier aibi kisite mais bangwa na tangelio na suki wana aibi kisite raninga ba mise na tangelio wana aibi kisite ba mise ni aibi kisi sikoyo te nga na tangelio mise na tangelio aibi kisite na tangelio wana o ngai na otala nini aibi kisite basimba pe kisite bazaku na makisite na vina bango sikoyo okoza na porte parole na kati wana oinga bien na tangi ba musicien nyo wana ba yebi kisite même ko na olingana ya nemso o bazana o basimba kisi na otangelo pona yebi musunga na kanga bango pe na kanga bango ponga na yebi musunga na kanga bango boye mo na tangelo wana ko ata o van Marie Paul pe yebi kisite na bosanaki vous rappelez bon fait o no na tangelo ba yebi kisite bina fila bikisi siko pour na tangi bango te bango bazo matana hein mamba kisi ba bango te bango bazo la normal fabrikas ba matana bazo na bango normal mais on a tangi wana so na groupe on a tangi wana na tangi te to solam comme sous on a tangi wana mais na ba porte parole wala so la question tuninga ya o mise na télé wana tuninga ba porte parole ba mise na ipso ba mise on ba kisi bango wana o ba na kisi te bango wana on a tangi te na expliquer pourquoi na tangi été Kofi ana kisi na tangi lo ba na kisi te na tangi lo o ba na kisi te na tangi lo d'accord nyoso batika bazana kisi te to comprendre bongo ba o nyoso batika bazana kisi na lo bika bongo na tangi lo ba na kisi te parce que ba porte parole ndongo mona bango wana ya kisi bazali mais faut ba pe ba musicien o ya sikoyo pas le leader o ba siko ba bimio ba musicien na bango ne ba kawana bon ba wika la quartier yo ke kuno yemba kuna mo eloko mais ba kisi mo kisa musique ezala raté mais bateau bazala ngo waniza kisi te mais na expliquer oza komoni ba benga ngo mais o na tango ba na kisi te et ba porter parole bazala kisi pesa na porter parole oyo ba na kisi te neti na tango neti Piroger ayebi kisi te Papi le Prince ayebi kisi te Dadi Mola ayebi kisi te mais Dadi Mola héritier nayebi ke héritier ba travailler héritier pour na Dadi Mola a voyager te wana ayebi sa oko Dadi Mola wana asa pemba ko sakana te na otine te kisimba kisime akenda bino sambela nzambe kwa bo mosaka na tangelo ba na kisite na tangelo d'accord wa tangelo ba na kisite baza 3 o batikali wana baza def o batikali na tangite
baza 2 fois. D'accord. Tokomi nasuka tala caméra na biso est-ce que ozana likambo oyebisa na passage na yo awa na solo la vérité na plateau na biso ya Greco. Chez nous pendant la vie to robeta la sous na Greco yo David Mombele na habité na oki sengo moko ya koleka pa na yo ndi na lobi kaka na bombelo scoop mon photo salango eza makasi mingi na expliquer yo ba porte-parole ba na kisi ope ba travailler pour na ba boss na bango orchestre ba porte-parole wana kaka ba na kisi na ba mission ba na kisi mais on a tango la kisi to ki bango donc na sengo mingi ya koleka pa na yo donc nzambe penda matso likolo donc nous va na batu na poto apé ba journaliste beaucoup mieux belé to sala jonga moko ya bino pour la soleil na jonga déjà pour beaucoup mieux belé côté vous bimila zo ba la pété beaucoup minde et belé jonga na bino za ko ya pour ministre c'est salamaki jonga ba journaliste za ko ya jonga ba journaliste eza ko ya pendant que mutu moi sangana David Mombele ou aza prêtre asala musala moko depuis tant ça musala no sentim na opena alenda musuzo teleka buzu tozo teleka na kanda mais lukelo ko musuzo sala yaka to donc ndenge zawa jonga la bino ezo sala makalate donc na sengi penda na ba cameraman tout tozala bango penza nzambe azala liboso azala bino na batela bino pena osenga na ba oya ngai surtout pour fona loba eloko moko to na console lobi yango te fala zo beto lobi te yo nga fali te te na nga fali nga ba onyoso te mo lobi yango te lobi affaire te to préparer na ndule affaire ici la prête aux yeux fali te qui parate ah tu vas faire ici là ma BPT fallait obéter à Simati ouais tant zebelé donc ndule fali surtout jour wana to le blanc c'est côté on le bien to bomba on a nous et na sengi na batu nyos o batala ka descendance simon mbangu grand maître Camillette Mbola na zakana muté ma bete na belan kolo petit na ngai azali ka mona yote mais mamolobi na landi yo esali nga passe mais lo na websa moko na bosanaki aw tuninga ngote omoni il faut boy bango o sale émission tangi ke ngai Camillette Mbola na ki master 150 on classé léo 150 avec élève na ngai go des fois aki naki master na été oyo oxiazo la biso de la République 150 na kanisi 150 bota na kanti bomona azaki élève nanga naki na club ya munene na Bandalungwa na Sinkini Jordan Kusa olobi ke ngala na Bandal te na epoto naki na club ya munene na Sinkini na tangi 150 ak élève nanga soki bi Babel webi Makaya webi Thomas Tchembe Mbazana bazalaki be élève nangai li Jojo basal ba Claude Salo bazalaki be élève nangai donné na club amunene na Bandalungwa na Bosembo donc faut yeba ngo kusa eloko lobi koloba su ndengwa na te donné na club amunene na Bandal na mona Bandalungwa ya Bumbute na mona Bandal na pesa pour nera Bandal pour na Bandal to aka dea fali côté musicien ngai côté ba maître bon côté ba journaliste yo mona Bandal te limité Frank Stemai côté Bandal c'est bon hein. Voilà, tangi Frank aza na Congo. Ya poto ata mo côté aza ya Bandal. Na ba journaliste. Assez belé ati. C'est pas bimoto e bati. So ba bimite ngana bika David Mombele. Na bika yo ozape ya bisoté na kamwe côté ko tu wana bazate. Donc bazate dans la Bandal maître ngai na musique fali na journaliste nini donc c'est ça quoi. Voilà. Ozana bato opesa mbote. Donc Mani ki pazat. De John. Ya bon mon Bandal pe petit nanga. Mani De John. Mon Bandal. So yaza côté nini. Mani ke na Bandal. Te aza yo tie wapi. Na ba journaliste ya journaliste. Ah d'accord. Ya kanani. Ngana moneka loba bino ba sérieux ah bato penda baba tio takala zuki zinjo baba ta sérieux baba bino to bino sa domaine ya na ba awa jonge ko salama bozo sangisa bato ce qu'on a ba journaliste en tant que fax témoin o elinga manike non tant ba journaliste o tant na manika non ne ba lo sala l'internet pour la moneka petit Bandal mais ne bi lo sala raté non tant ba journaliste o tant na manike mo bo msala bino
Bozo bo musala bina. Yo ndo na bo wuti avec bimia on a compris que toi man ga journaliste c'était bo musala bino. D'accord. Bozo boma. Donc na tangi ba journaliste na tangi Frank Stemai na bandalungwa. Donc wana to silisi pe côté bana basi o ba bima na bandal toi na joli mayala. Wana na bandal moi si moka bima ye wana. Donc na critiquer mon thème na beti ngala ngamingi comme ça là tout droit pe pembe. Donc na tangi bien eza ndengwana. Donc eza bongo muto changer en tena pesi ba mbote na excellence. Claude Tshisekedi pemi na fachi toujours maître Imana Oangaï, le président de la Katier, Kadi Maoumela, Moninga maître Jamot, le jeune maître élégance, Moninga Wazeko père en qui cité. Congo. En qui cité, Nzamba Sungé Kaka, mais Bayine basé belé Wazeko. Mais comme son Congo, Congo Bakimbangiste, to sele ba prière belé, to ressemble pour la Wazeko, na obela comme na bela en 3 fois, conseil no Simba. Donc stade au Simba. Kobanga ngoteza libulu mais waze kwa na temsa mu Congo. Waze kwa mu Congo bakimbangiste to chaib na bonde papa Simo ki moki ngani nzambe. Wa biso to sambelaka comme on les a déjà kuna. Donc waze kwa ça miracle. Donc na pesimbe pardon. Na pesimbote na Deko Simukoko azo balisa kalate. Pe na bosana elo mosusu. Deko Simukoko na tangi mkwana watanga kusa na Deko solo baki Deko solo kuna son entraînement Deko za peso poids Deko swana aza mwana nga na sali ake lève na ngai na lit na zwaka Deko tayo ya mu tayo na webi ete tayo kusa Deko Simukoko lève na nga pe ngam na sala Deko na potoir bazo boake me ngam na sala po salama tanga ye ozana vie na partout concert à Wenge concert à Kofi ya Bozi ya Zaiko na Deko Simukoko na l'accès ba maître nyonso mukoko wana zanga do moko tango zo solo la wana za mwana aza do na bino ba di mwana na zwa eboy Deko liter na nga après na sima abimi maître mususu pe tangi wana otangi lo moko fona lo ba bien pour auto ba bilo lo bikusa otangi maître base na tanga communauté fona tanga badi banga obi tango bo pesa kusa maloba aloba bozo sepela otango na yelo boye obenga Jamos kuna Jamos Monika Moita Beti abelobi boye na ne sengono te badi base parce que yo pesi kusa maloba ndenge selo apesa ke maloba ni apesa maloba maître base na za na respect na yo mais na sepelité parce que na kota kati mabe koti donc na minga koloba te na suki wana parce que munoko nanga na uti musika ndenge alobi fona na repoma mingi na za na kimia yango na pesi maître wera muku na benga na Londres kasi kwa to sa émission apesi nga pe conseil abimbola tala boy maître wera na oki conseil na yo pesinga na landa ko mingi na linga ko mingi za nga motema on ensemble maître wera. Merci Kamina Tembola na passage na biso na kati ya Greco na plateau na biso ya Greco to ngato pesa merci l'équipe technique ya solo la vérité on a monaki oxy de la République mon mobali avandi na sima ya réalisation na biso ya lelo kumase azaki na contrôle mobimba to pesa grand merci na Fabien de Bilinto na kata Bruxelles pour nani to pesa le susumbote na manager international manager na ngai na kombo ya Francis Yembe Roi azalaki na biso to pesi base solide mobimba base mobimba ya Gare du Nord bana Gare du Nord en tout cas na bosana ki bino te bino to place bosalaki botalaki biso to bosana te to rappeler bino ke ba Gaulois nyonso oyo ba okende Congo te oyo ba okende concert na stade te ba ozo moyen te ba okuta na Villeneuve-les-Rois mikolo koya na kopesa bino programme ba ozana Villeneuve-les-Rois place ba otala concert na bango na musika ndenge ezalaki David Mombele M6 Kosi na Yuda na micro alors to kokuta na mbala sima yo ozotala ngai ozobosana bien que nano s'abonner wana tous on a besoin tout que ça nombre bon dans 3 mois faut na mona réponse oyo Greco na bino yango ndenge tika libela ndebo moni boye libela tous on a contrat moko indéterminé to ça la bino plaisir alors ce qui to zala yeso ozonga no kité to kutani mbala sima alors nani au mema biso kumase bosangana na Oxy de la République bo memanga na Champs-Élysées to baye champagne ciao c'est parti.